Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Famille théâtrale du Congo, bonsoir Bana ANTPC. Je sais que Ebele vous a choqué la image ya Kokodioko au Sali Tour du Monde. On a profité pour passer un message oyo pour la bande de Cognos parce qu'on a vu personnellement inquiétude d'interpellation. Il y a bande de mingi, il y a Canada, États-Unis, le col là-bas. Bombo Fifi, Baba Mungita, Robert Souraki, Bandeko Mingi Elbanda, na Bandeko Europe, na Awana Kishasa, vous êtes très choqué na image à Kokodioko et Tamboli. C'est vrai, tous ont le même sentiment de son nyonso. Mais na Lingi, vous allez informer que Kokodioko a sa bénéficiaire, il y a assurance médicale, le cola, artiste Ebele Oyo, tous ont la catalyste. Et pas là, tant que vous avez élaboré liste, on n'a pas tenu compte de l'âge de Bana Kokodioko. Bana Kokodioko, bango nyonso baza ba bénéficiaire de l'assurance médicale. Donc, Kokodioko, on a Bana na mwasi na bango nyonso baza ba bénéficiaire de l'assurance médicale. Mais le problème à Kokodioko, c'est que abunga kanandako. Abungaka bana comme mwasi Kokodioko abengana mwasi na ye baza so esika mot na Gisèle atikala na bana bavanda kuna na Boyata na Lingwala esika grand frère Kokodioko apesa baonda. Mais abungaka soka bungi 3 jours 4 jours une semaine bana baomona été famille baomona été yango bokaka bakeli le côté na Kingabwa ba le côté na Paka Juma bamoni na 3e rue ya komi roulage lelo bakimona na ipene akimaka bongo omoni situation na ezali maladie ya mutu. Maladie à Moutou est difficile et pas maîtriser yango soki ozwi soins appropriés na bisike sengélité. Na RTNC ba internat qui est kuna na centre médical RTNC malgré boyebi qui ezana makokinyo sauté mais du moins c'était un cadre où ba ko contrôler abima limwa ba côté en balabala. Donc Aza retrouvé ndé bomon ba image azongi en famille na sengi na famille na bango esika kutu azalaki tamba bengi na biso bango bokende kuma za na ipene comme za na ipene bokende na centre hospitalier Voici l'Homme. Ezali parmi ba hôpitaux oyo eza na liste ya ipa wa ba kopesa biso traitement. Tozana bopito belé lelo na assurance médicale au tozana ngo ezana usoko zana monga fula oke monkole oza oke wapi oke ngalima. Donc toi bopito belé oyo okodo akozwa traitement eza négligence te eza pe négligence ya groupe salongo te po boyebi ke toza ba collègue mais tofana ndako moko te nde toza biso to ba artiste mais mutu na mutu azana environnement immédiat na ye. D'abord famille na yo liboso après peut-être ba master bozaka na bango na biso baninga musala toye na sima tant to saka musala les mususu de 10h à 14h to panzani 3 fois par semaine. Le reste du temps ils en a bato oyo ofanda na bango. Premièrement famille na yo. Donc bango baza les premiers ya ko mona que oza bien te ba memo l'hôpital. Donc les négligences groupe Salongoté, les négligences il y a fondation thème tapé sur assurance médicale wana les assurances de négligence à fondation thé ba pimela été et ko ils appellent négligence à famille na été à un certain niveau parce que tant limwaka boyebi ke mutu moko ta ozalamba kange chaîne batia na makolo kwa tambola te non les mususu abimi lokola ke RTNC kota ko bimela kota ko ke nomona nela et
Nous partageons tous la même douleur parce que nos habitudes sont bandéquées. Je partage avec nous tous douleur. On est comme on a un guerrier comme Corodio qu'on a pas condition. Mais bon, donc continuer pour se soutenir, d'autres payer la prière. Mais je crois dès demain, na sengi so baké hôpital non ba komemaye bato ba komemaye basala que bon d'abord ça la diagnostic ba recommander na CNPP parce que hôpital le tikali pona yeza ka CNPP pour kotaka liboso pe boyebi le on ezaki na batisanya bandeko mais cette fois-ci il est pris en charge par la fondation Maman Denise Nyakero Tshisekedi akende ba pesa ye soin oyo esengeli bomitungisa mingi te aza retrouvé aza en famille na moment to na odo banabino jeshaba utikuna akuti alali. Merci Kimia na mabota, merci pour la solidarité, merci pour la souci ya musala na biso pe ya bombo ina biso. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà. kososola ete yo tozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo